Ouais, balandia FMTV, Fondation Maloua, que Dieu vous bénisse. Kolo Mukili, ou PCBSO, Pema, Tukutenisi sous le lot, car on est le barato en 2022. Donc on a ni le balai-loire. Là, on a remarqué le mot qu'on a baraki. Pourquoi yo te car le la baninga, mais bilo qu'on a yo batu ba double rango, ba kesombe la baninga. Landanga bien. Donc on a. Soko yebite ko le banon. Oh, il va venir comme linga pourquoi on a tel kabilo que baninga si la ravin ngai pourquoi on a ce que tu jeune baninga mapa oh yanga kutu ya moto et tout la kaba préfère ba suma tam suma pa oh ilala pourquoi on a ce na sasi restaurant bandim bakilier baki maraka anga bakendera mingi na malewa baninga comme si nana problème non problème ezanine landanga très bien soko yebite ko talisa na ba o balu kabilo balu ba o ba bloquer yo famille et pandité dikambeza boy est-ce que oyebi ke likolo ya 1000 francs plein malewa okozwa pe typhoïde oyo pe si le commune ba $400 est-ce que oyebi ke likolo ya mapa ya 200 okozwa pe typhoïde kaka ona zolo bana nini ngaloba mama landanga bien ndeko nanga nyoso tekaka soki zo sala mbongo moko ya kuteke loko liboso 1 signe liboso fozala na moi propriété oyo ko attirer batu ba mona ndengo zaleli po ba poussa na basomba eloko ni yozoteka nanga loba nini modèle ya kotandela mapa na yo foza na bassin moko ya propre na zolo bango clair ata ya kala me ba mona ki eza finika mi na sachet on a pe soki client yo ko pona mapa ndena mona ki na quartier maman moko le na mapa soka kitisi batu bazo somba ozo mona ke pina biso pe ba congolais excès de difficulté en zala ozo mona mutu abi ke tous les lipa basala ngona grand moko remarquer mutu pa pona lipa moko pesi 200 ou 500 il faut tomber la tromba non ma pour dire mais bon ça milangi na casier on a zo clanet zo classer ba kamilangi milangi ti oh yonde ya bien et puis asimi ba mikokoli ata si ça va pour na moko or avo ya osomba lipa wana tantôt longola ki mona miyoyo okipaki to pangsika na liputa etika ba trace tantôt yo moko bo kwanza ki côté ba kwanza ka wana et longwe bien etika oye na ba no vérité makama mama na lo pesa bino piste clé ba to ba yebi civisme o ba yebi propriété tango ko tala ndengo poni mapa liboso mona ko kosa na so mana no secret na zoko ya akimiyo akio pona lipa mutu mususu ona zo bisa bino bo pesa nga matoi très bien na boité difficulté zande bolo baka ayum to ko changer ngo est-ce que pesa nga bandi lelo non na zo kenda na zo beta c'était na makamwa mike o ko remarquer yo moteki eloko et lambo latina ne zo dégager solo oyo na mutoki to ya mulunge to na ebina lo banini te ozo tekela batu malewa lutu ya malewa ozo kango na sachet moko tekela ko tie sachet moko ko le poli on dirait na bina lo baté ça ozo tekela ba client mais so tandeli marchandise no ko teka biloko ko lia ba client mususu batali na misu ba ko bisa oteke yo eza salité akokosa ka nazo ya yo ko kama na teka ka te nazo tulisa non il faut à la propre comment ozo tekela ko lokola mapa sukali biloko moko kana o bateka kona ba Thompson ya kokalinga ou bien ba Cabri to ba nini kirdan yo moteke simbi nzete ya kirdan obi ke kirdan o longo na munoko ozo neti otika kirdan na munoko muke o simbi ozo tekela mutaso ko somba lokola chelanga loso chelanga fufu chelanga lipa mais ozo mona ke osimi kirda na munoko moko simbiango mais ozo kangela mutu nguba secret ou bien eza déjà salité excès de romona déjà na salité mine wana osimba na maboka potekela mutu sa osukola maboko non babilo ko wana tout et puis elamba na olati ezo ekateke mutu ko ya popusa na tasombire loko zoteka tout wana joa carole ozotekela batu eloko na bana pembeni mususu miyoyo mususu boye jo longoli otie kuna mama na olo mabino makamamike oyo bo pesi privilège boko selika envoûtement o blocage soki ke pa passer oyo baza pressé na habité soki bakanitaka nini kaka nyonso komela ngoka satan oyo eza envoûtement loko zoteka te to chao maboko ndeni quartier ofandi eza na ba lien ce qui fait loko bandi mombongo na le quartier na lupango wana balingi yo te ke bana mutu tali bino ba diviser go ebika ko diviser bo reparate ka ko bebisa miso wana or loko zo bomisa biso eza nini propriété manque oko remarquer place ozotekela biloko oko combattre kaka na salito na otiki oko remarquer maman azotambwisa babnini mama na oloba makambo par amour ndeko nanga na mabala mobala boya kolia biloko ndako à partir ya comment mobali na yo biloko kolia ochelie maya cantine cantine ba sikoloka nango wese
oh kutu mobali no ava bima mukolo wana amona ki yango ndenge bazolongela mwana nya na kantine wana akangi kutu couleur kantine yango ya bleu to ya viande moko remarquer mobali na yo afai na lupango bofelo kwa ba locataire bokoma kwa famille mai maboko kantine ngonde zokota na sukula maboko so mobala réclamer tin yelanga te mama ina sani be na kopo mona so o te yimto bandi so ngo lelo bino basi wana be mano babolobaka o remarquer o yambi ba paya pa na yo bangi ba lia ba boy ko lia pourquoi modèle ba monelio na salité na yo wana ya makamna zoloba non ndakwa te za ne bonga ya pamba mama tiango propre na zoloba no vérité okoza ni lamba moko to mibale o sokoli moko o lati moko linga ki lambeza la propre ana zoloba so comprendre ngana zo pesa ba piste clé tanti nanga yo zolo kalibala na zo tula mikolo ndenge nini non propriété et sengyo za na bilamba dizité propriété sengyo za la minité bilo musubo lata na mutono bo tiaka soki o kable nanga ya $100 o sombaki $100 et moko soko la tiango mingi est-ce que biki dégagera moi muke il faut za na ba kisi moko ba tiaka ba pompaka ba sikola mutu pona boy na zo ba bima kama mikie mususu pe ndeko nanga ba auto benga kablu kwa na nini ba masasamba oui masasamba ba pole megawana umata bisi bwe liboso batu na bisi otomboli penda bwe na mutafa na saso sentir que oh nan ndeko nanga biloko wana to esisa ka valeur ya kibomoto nazolo ba na vérité kibomoto basomba kate zanga nyoso tika na dignité parti oza na mbongo te oza penda na rien mais modèle tchelika propre muto sentir que tin muto za quelqu'un mokoza pe na mbongo tellement salité l'équipe tout ko bango lokana ti mbongo akisi o feza kinaka na nganga non oyebi ki kozali boso ba okoloba pona kisi ya minu eza combien na boy ko tanga pona pesa publicité ba kisi muso eza ba 500 francs muso eza ba 2000 francs muso ba 1500 oko remarquer ko mela 5 bouteilles ya masanga mais pona ko somba kisi ya minu ozanga ozo senga petit mo bolom kana tongo songa ki de classe osenga ki lokana ti petit na ngandeni boru wana ozo tuna kisi ya minu boru wana tango moni pe et puis au moins ozo ki no senga ngo na brosse no mo ko la presse mo ko mo ndo ke de cop bo brosse be bu presse bukani brosse za soki 200 francs soki 500 somba kate ondimo tikala kana brosse eteni uninga ona tango lokwa nganga na kisa ko senga pe tika mukie ko chebele tika mukie po moni ke ngesi la o finela ko lokwa neti ini mo ali mais na pourquoi yum to ko saba tapasha ndeko nanga est-ce que makambo boy nzambe penza ko pambola yo nzoto apesa yo olingi ko tiela ngo propriété te nzoto no yo ko tambusa journée mobimba ero ucho ye poke nenan ko sukolata ko pesa olonga to na tambola ki mingi mutokeza nanga afana ke de ko vanda tane ske to melaka masanga na bar na ke ndata na sokola na koma propre si mana ke ndo fanda pona ko dégager ma bête bosa ba ninga tata zo sombela ba masanga ba ko kumisanga ba yo ka solo mapeka ndenge dégager te pop nimsolo ko ba biso ba tabasolo mapeka to za ebele rien okobi mali boso bat okolobe bi ko loba ba ko yoka yo pembe no beta mtulisono est-ce que ko sukolata muno kote na loba makambo mikem o mali ba biloko wana eza manki ya respect si ça ba tu ba valeur ko mona ba tu ba kimaka yo o remarquer ko lambelo ko balinga ko lia te mutandima za nanzala maboy ko lia yo mutako ko tala yo muno so ko te ya ko fana zo kanda ko ko nkele o mona mutafandi ofandi bo embi mo pemo ko brise ko te liyo na lero so pese kiti no so ndo bongisa tala komba kunete simba ko te o tala le grand kuna o mona musupenda bo baninya bana mikepe mususo ko mona bo popenza ya nyeba finika lo kwa kifunda fufu bachana coin na bandinza teti ba mona kasu butu te pokwa te tu wana oso sentir que le pango moko lo kwa nkele babilo kwa na tu to boite difficulté za mbongo ezate mais propriété pona ko sala ngo eza pasita même pompe na bino bimarate que to kama pas ba voisin maman nanga na so vérité ebele mibali bakimi bino kana propriété ebele abasi bakimi bino mibali ka pona propriété ozakano na mbongo ayaka kutu po chino mais pona ko fana na libala jamais okosola na mwasi bozo sola minu nyoso ba mbeka donc ozotikela okoloba awe ozoka penani ti toilette ndezo bima na muno kwao na so ba no makama miketala na loba bino makamo so yo kinga mon frère ma sœur tout wana na zo ba bino clair okotel mabo mona bo coupo la otikela kono na poko wana okomona mutu responsable mais coupa tikena na poko na single wana ndiko nanga single za combien na tumbola c'est ngena elongwa couleur pembe et comme le chocolat et puis soko la tiango bo bimi na couper mo be na position ko fandela ndeko nanga biloko musibo pesa kanto to dignité au fin na lupango o bana mike baza ebele to boite foza na culture mindele mais mindele mingi simba na poto wana fige za kapenda mo yo yebi na ba fimba bana no age no bazali yo mukolo ko fanda to lo polele o tombola mapeka bo ba mona ka epi o kata masasa mbate o tika ngo ko azamba mo be ba chaki fundelo ko zoleka ne bale biloko mususu wana ozotela o mutuni tamba tu batala ko wana yo kan soka bakumisa ko batela ba peso mbote bakamwa kande yo
Incivique wa uti wapi même makaku na zamba ko sala boité babino msitolo batolo baté ndeko nanga na zone bino clair oui makamususu maman cause la soin n'est pas dit que la cali ko l'éponge ou la même na kitikwala propriété bana ba cause la 6 7 tala kaler ni mobala ko ya to ba pa ba ko ya maman tout ka ko sala ka propre okomona mwana mususu maman zolongola nye sans savon dans le bible sans savon lokola mesana asimbika be paka alati simwana okomona pe biso ba to yeba te maman parce que ndoteka nguba libanda yoko yo sombi nguba ozoka nzoka banzinzinde ba kosala salito benga na banzinzo kande loboko mama na sokoli mwana nye sans savon na ba crèche on écoute na si ya santé yokati santé ko lia bien santé bisimba simba mama ba ko utina babatu baboko tala na zone babino makambo par amour mutu mususu okomona ye moko kolonzo to pake ndeko sukola ana 20 000 francs na poche 10 000 mais azo senga mutazo kwa bilamba ndambo a clean acha na mutilo kwa chapeau pap siko ndambo a clean ko ndiko kantine munene ko banda côté nini soko bwaki manyese kwe o mona technique ko sukola pe kale mais mutako ndusa tapage na poka babwaki na baba ye ndeko nanga bilo musito sala ko likanganga yango moni mapambole belezo kima biso nbale nzamba yebi putala ko pambola mane pas dika ko prier ko sambela ezana bon numéro 1 pour nous un engagement ko kota lola to sanzambo ni oya sengi po ebite liwe ko so brisque mais makamusu ya mukilo ko pambola masao sambela penza mais loko zana mukili nzamba libéré atteindre un état de conduite na ndenge nzoto pesa yo olingi yango e bela boningi banzoto na binote soto longana makambo salito ko mona penda yo elamba loko lataki lelo ba kumisio atelo e komi salité te yeba ke na ba col etikara de ba sini moko boy na ba sama peka mama na lo ba ndeko na mwasi mobile na zolo ba no makambo clair ba yebisaka o te po ba banga kaka on diro ko mona ko ba manquer to ba aux disposer batu to zaka court aux disposer batu au moins raté batu yamba na ndako babuya ko lia biloko na yo otuna raté pona nini basani banzungu ndengo modèle musuna malewa penzo soma suba client baleke belé oya yeka yana ba côté basikola na sima baluko mona donc tellement basikola basani koma fulu quoi couleur jaune pona ba même adesso amoni ba client libanda ba au moins dimisika sani mitotolela tout sani ka bimisi ajuka ilamba wana ya serviette alekisi likolo soko za motimbi lokola nga zwa sene nga fa ba chet o sentir que ba chelo lo sono ma dessus mais ça les ont dégagé sur l'andunda comme si na premier tour ezana manka o sentir que ba sukolo na ndenga bien te pourquoi biloko aboye ndema ozana restaurant ba to ebele ba sane ezana mais ba savon ezate linuka kalotika na savon de zoba lo ba pona ko pesa ba client tout ozolo ba oyo on a une vérité besoin disposer ba ninga bokozana kacha ndaku na mobile moko remarquer biloko mususa mike mama na bando lambaki na moi sola milinge vaino na nzoto orokende ko sukola ocha propre que no papa lingaya ba ebite ata omesena na mobile ya on ma si mobile ko langa na ebite ko vana moi si ale aza mal propre en tout cas et aussi mbate na tsaka binoni ya omona ngana zananga na moi si lokwa chel po chel ndenga za wana atala inera linga bimake ndeko pisse akotala kitala azutir ici atie azumani nyabeni pour bike na kukuta na marché omona chel soka dana bano fait kolamba ya chel atala na lupango chel aza soka zolamba ta ndunda samusuni o sentika que non mais banzungu na basani na mbabulizo to sai pourquoi o apenda ndunda o sentir que poso senga olambi soso me poso senga muto alambi ndunda pourquoi elambeli différent na ya bino base babala ozana banu lambi soso me o mona de tokele soso na moto po ebele na bana bino makamba mike maman tout court frère na zo makamba mike soin et les kinyos makamusu bazo benga na musala po mal proprié makamusu bazo benga no bisike belé ozaka propreté recevoir to bete musala sala ka to toka et la mozo ke ngona tongo batu bako matebele po ba mona yo ato zanga ba bokilo ato kufela batu bima lokwa na bombe zala quand même na propre ndeko nanga elamba ko sana ngo ki recevoir yango wana ndeko olati jamais même mécanicien to bete teni osali la yango wana mukolo moko zonga ta mukoko kende samedi bo dimanche dinisa ngona clean ela la tana tongo tandi ate ko longwa couleur te pese mesana sa couleur ba mafuta na noir mais quand même sans sur un client a sentir que muto a quand même propre ah na lo banazo na bino par amour ndeko nanga to changer babitide na quartier to fandi yo moko pena matiti libosa lopango polongola l'état nana robela malaria l'état obeyo babilo ko na tout okota le pango mususu bwe wese libanda babongisa ba caro propre esthétique ba TV ba tiana ba bar senga bango toilette okondima te basi kitoko mibali kitoko baso bimana na bilamba cher toilette na bango e boucha
yana batoleti mususu ko koti na tour na yo tango ko bima ba ko tala yondo memi charge batu nyonso basumbaki na moyi ondondo dimiseli bango puta pourquoi biloko aboy est-ce que on a oloba wana pourquoi na RDC tokoza na système oyo tokosenga changement kana bakonzi bino moko nanu bakolo nzoto na bapsika toza tokosa changement te ndeko nanga yo moko kolo yo kisi ya minu pona konika combien ozoka bambongo rien comment nzamba kotina mapambole landa yo ngombo za malproprié talaka ndeko zo vivre wana omona yo moko ke bilamba na onyoso po sukolozela kapende koma ti suko repetango 3 fois 4 fois 5 fois nde mukolo musu bando 5 bando sukolande omona kutu bilamba musu chaka na clean ezo boya na kolongwa po tellement tikango salité kangami comme magugu nazo beno makambu bien yo kanga très bien ndeko nanga nazo makambu na pete tanti nanga nalobaka chaque fois toza na mbongo te zazo ezana matiti bateka ngoli nzanza 300 tiango avec mesure frère bilamba na tombole ba 500 feza tale belé nazo peso conseil sérieux surtout tango omona ba bokilo na ote na boité air ya cop la tandengo la takana na boité ba mapapa banini mais air moko beso ko moni cop vide ndeko nanga zalaka na temps ko respecter yo moko pa peso valeur mutu mususa ko za dignité na ote soki moko pesi dignité valeur te ndeko nanga okomi sambu isa pambo zo kambongo musila valeur na mona pe na voiture mutu na kati ya voiture tali voiture ki toko fungola na kati ba manza ba milinga masanga mela tika voiture salité alumba komba ba kitite ya nini te ozomona se ba ko kanjelo misala molili pamba nzo kande mal proprié ndeko nanga a traiter c'est quoi a traiter za nini ndako na opesa ko pesa maladi sa otuna batu misuso na bela kaka oleka salité okobendaka yo kombaka na buto bimisa pe libanda to tcha ngona ba kwa loka ba mazita et comme on attend au boss, il faut que nous ayons un otiki. Na poko koya ndenge moko. Comment ndako ba ninge zaka propre mais ça na ba kiti tebe mais faux. Ndeko nanga na lo bawa on a belika ka propriété. Bo changer mentalité ndeko nanga. Vraiment ne bien na lo baté, na ba barabara to fandi, o moni ke ne pour to boka mabanga mi ba lo be zelo po boaka. Le quoi ba kamia le kaka ko sala te mais ça libo se pana yo. Ce que bébé rosio yendaka bando bukana. Ndako banani okoya. Ya bino tout wana boyebité. Ndeko nanga to bongisa. Eza na ba soda. Na mona batene ba roulage bo tcharango propre ndeko nanga boti na bino pa ba cirage eza kombe pona ko tcha bimaka na nzela quand même ata l'état futaka malamu te mais ba mona kita muta malunga zaliao et quoi tirer ba tumingi ba sepa no pe ba likelo makamu sur sa partie la propriété vraiment ce que l'homme la zone tende to kutani ba la sima a tozana FM TV Fondation Malou wakande turubakawa nil n'a le droit d'être erré seul sur la terre vraiment numéro nanga boyebi piste 243 84 75 18 112 vraiment boutique la malamu que Dieu vous bénisse.